esengeli mwana nyonso oyeba ke awa penza na Christ et compagnon penza église moko awa tobandaka 7h juste pe esilaka 10h epai ya ye moko presbytère pasteur titulaire Raphaël Vubu alobeli boye na thème oyo penza Osée 6:3 penza mwana tangaka Bible vraiment.
mort. Kasio Yesu oyaki petolola sata lelonyo ngai nakoma moloni nakoka sata nakoka maladi nakoka lingwa nakoka bandemo losungana journée ezali ya victoire kolanda nakona kokola yo nakona kuyaka yo mpe natakola monene na yo. O Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yakonde emulasya solo yebizama yalifokukasa solo yebizama kuchero ndama
Il est toujours entouré de la gloire, entouré de la joie. Mon livre est au kata et c'est Amen. Par exemple, mon livre c'est la joie. Amen. Botika, la corrigée les voix de la mission de Pesaki, mais on casse la sanité. Passage de la mission de mémorisation, c'est un passage des 4. Alors, le Seigneur, n'a pas appris à y aller au Rwanda. Votre Seigneur, maman Moko, jeune fille Moko, jeune frère Moko, et puis papa Moko. Voilà. Maman, ça, vous pouvez se frère en leçon, et l'autre on met pour finir sous. Les guerriers sont venus avec des frères qui disaient à paresse. Les chars ont tout fait fixer pour la bataille. Les lances sont achetées. Bon, papa, vous avez une hésitation. Vous avez une hésitation. Mais tu as les jeunes filles, les jeunes frères. Les boucliers de ces héros sont rouges, les guerriers sont vêtus avec des fers qui étincellent les chars au jour duquel la fixé la bataille et les lances sont agitées. Les boucliers de ces héros sont rouges, les guerriers sont vêtus de peau, avec le fer qui étincelle apparaissent les chars au jour qu'il a fixé pour la bataille et les lances sont agitées. Bon, si vous, elle est moi si, la papa, le papa va faire passer des filles, la papa, pour la savoir qui va y avoir pour la maison. On va y avoir si la maison, n'est-ce pas? Alors, papa, pour telle la vie, ma pompe est la nouvelle de la vie. Après, on va dimanche passé. Nous allons dans le chapitre 2, verset 4, au nom de Jésus. Les boucliers de ces héros sont rouges. Les guerriers sont vêtus de peau. Avec les fers qui étincellent apparaissent les chars. Le jour fixé pour la bataille, les lances sont agitées. Voilà. Si vous tirez du délégué basse. Donc, soit quand ça le délégué basse, il va le temps dans l'orchestre. Est-ce que vous pouvez le délégué basse pour faire la tête? Bon, le délégué basse, attends, vous mettez le jeune fille. Bon, ma jeune fille.
de Dieu. Na baba ya mikolo nyonso lelo toyebi melobi toyebi te makambo nini koya. Amen. Lobi bakobongola biso babible bakopekisa biso babible me bakopekisa molimo na yo mosala te. Amen. Alors mpona semene oyo bokozela lobi na nazwa kutala ya kobongisa ngo te me nakobalanse na babuku na biso tosala effort kotanga yango parce que ezali très nécessaire. Alors na passage oyo totangi komémorize na semaine oyo bazali kolobola biso makambo etali bitumba la guerre. Na koteya eko makambo ya guerre te parce que yo moko ozovivre yango oyebi yango, n'est-ce pas? Tous les jours tozoyoka makambo ya guerre mais eloko osimba kuna il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Baguerre oyo tozomona tozoyoka même na kala ezalaka mais eloko moko eza na bato bakufa na guerre mais eza na bato babika na baguerre. Amen. Guerre moko te oyeya esilisi bato nyonso ata bakoboma biso mais bakosilisa biso te. Amen. Simba kaka na passage wana il y a rien de nouveau sous le soleil. Nyonso tozomona ezalaka mpe ekoleka nango. Amen. Alors mateya biso tokozonga moke nsima na oyo tomonaki na fois passé na Osée 6 verset 3. Recommandation bapesi biso connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous, Bible il viendra pour nous, pour qui? Pour nous. Comme la pluie de printemps qui vient arroser la terre. Et terre de Pessati, la source ou la voie pour attirer toutes les bénédictions, n'est-ce pas? Makamboli eza na nzela eyelaka. Exemple apesi biso mayele boyele ya kobenda mapamboli kouta epai na ye eya epai na biso. Amen. Il y a des voies pour attirer la bénédiction de Dieu vers toi. Et ce qui nous exemple alingaka yo moto oza béni auparavant. C'est pourquoi tant bakeli mwasi mobali mwasi akambola bango. La bénédiction eza kaka ya mibali te. Ozala mwasi ozala mobali na plan ya nzambe ezali ozala béni. Amen. Ozala moko ozala mwana moke volonté ya nzambe ezali te ozala béni. Parce que si cette terre n'a pas ozali depuis la chute de l'homme,
lisusu te lelo ekomi mpo kozwa il faut kosala quelque chose. Amen. Caïn na Abel bakomi distance entre bango na Nzambe. Adam azalaki bango lisolo ke Nzambe ye asala nyonso apesa biso nyonso. Nzambe azakoya epai na biso ntongo nyonso pokokongwa nyonso biso toza kokuta na Nzambe mais sikoyo ayaka lisusu te. Mais il y a un moyen pour attirer à Yahvé. Il faut opérer sacrifice, opérer offrande. Amen. Voilà pourquoi la salle n'a pas été laïque. Mais ça, à il va nous tenter. À il a mal à mais ça va attitude ya motema na yo. Amen. Donc ndenge tozala awa Nzambe azokutana motema na yo, ayebi motema na yo, makanisi kozala yango azomona yango, baproje kozala yango azomona yango. Soki Nzambe adécouvrir attitude oyo ya malamu, attitude oyo ekomi mpona ye, oyo ezosala ke yo ozwi Nzambe opesi ye priorité, Nzambe akopesa priorité epai na yo. Alleluya. Bazalaka bango mibale, grand frère na petit frère, mais attitude ya motema nde ataki makambo. Je ne sais pas oza awa présent attitude nini eza na motema na yo. Oyebi eza na bato asalaka église me na motema na yo foka yebeli Nzambe alekisi lokuta ano yebeli Nzambe alekisi akope bapaster alekisi église elekisi tozwaka Nzambe lokola mokote problème tozala na yango lokola toyebi Nzambe te na komona ye te. Po toyeba Nzambe akokaki kozwa Nzambe okaki koprepare ye na paster Raf. Nzambe aza lokola paster Raf parce que oyebi na biso ye te. Même ndeko faniwa na komona lelo Nzambe te lokuta nazosoloma nakomona na yo Nzambe te. Otangaka Bible, osambelaka, olotaka bandoto, mais nakomona ye te. Nous connaissons que Dieu existe par la foi. Lokuta moto moko te akokoya akosa yo voilà ngai na Nzambe ngai nayebi ye. Dieu est esprit. Pour koyeba ye malamu il faut esprit na ye ezala kati na yo. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu oyo ekotinda yo omona ke Dieu existe. Nzambe asali bakomparaison kaka bato Nzambe azala motu azala matoi azala maboko mpona kokompare na ndenge biso bakozali mpo toyeba azali mais lui il est esprit. Amen. yango ntango nyonso balingaka kondimisa biso Nzambe toyeba ye ndenge biso tozali mais na makati na maye na ndenge ya komona makambo ekeseni mingi biso bato kokanga
qui est capable de créer. Nous savons ce qu'a créé, ce qu'a salé, même les pays à RDC à l'OTAN, aujourd'hui, il y a un mot Wapi, Elvimeli Wapi, Emmanueli Wapi, mais vous pouvez ensemble, moi, je suis le fils de celui qu'on appelle le Créateur. Et il y a un autre débat. Est-ce que si est ça? Est-ce que moi, parce que nous sommes à la limité. Mais le Dieu que je vous prêche ce matin, le Dieu qui a tout créé, a sa illimité. Alléluia.
ozokanisa nini ozoplanifie baproje nini koza na yango oyo baproje na biso esiwaka parce que biso osalaka nini ntango okongisi proje na yo na kosala boye olobi deja oyo kosala alosima na yango oye nzambe sikoyo yo lokola oza nzambe yo nde oza na bana sikosala mpona oyo ekokosala ta kobangaka nzambe te bandeko ka na nyonso avant oplanifie mandata mepala ye nzambe olingi nasala nini kaka bato inspiré sala boye projet na yo ekoresir amen est-ce que comprendre ce que wana bandata mepala ye nzambe tuna ye nzambe sikwana iko 2024 sikoyo nasala nini na 2024 oyo olinginga nasala oyo kokosa volonté na yo soki nzambe ayebisi oteka makala bien-aimé okoboma kaka makala esozolaka soki nzambe ayebisi yo lokola na kinshasa keke kofanda masimanimba soki okosoki kofanda masimanimba kaka na masimanimba wana okosomba bamituka bademoro okotonga banda okoboma kaka na masimanimba amen esozolaka ça c'est bien leo olobi nzambe ngai ndelikaka zoke kofanda ngoma nzambe akayambi okende kosala nde na dolbe kote kaka ezala kosa mpona yo kaka boye akotinda yo meme na batone bateke kende kuna soki nzambe atindi yo kende okobonga amen ça c'est bien nzambe alingi totyale na première position totyale wapi na première position yango lelo nalingi kopesa bino un exemple me ekosue yo komana bino me nzambe koma nini ozokopela na kosambo te koma nini ozopesa ngai te koma nini ozosalaka te tala ozoliaka biloko ya bosantu yango ezokomisela mbino ezokomisela suye différence ekomonana te na bata mokili na yo tozandaka nzambe bango bazasuluka na kobelaka masanga na kosalaka ndumba na kokomaka bato me yo ozosuluka na koliaka biloko ya bosantu ozaka ndenge lokuta enakome balobi oyo eza lokola avantage kopesa prémisse role kojoue na baavoir na yo rome compte soki kopesi prémisse les prémices ekosanctifier les restes de la production par exemple ndenge toza boye toza na mois de janvier esili soki opesi prémisse na lio ya mois de janvier elingi koloba février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre eza déjà garanti amen tala économie ya rdc ekwela te etali yo oyo ya économie ekozala garanti epai na nzambe amen frère moko
leki ya pasteur Simon asambaka na triskote ya sama na lewe tokela pasteur Simon tobaki kosolola ye pasteur Simon mena yokela soki na vraiment asa je crois na ilibra bon frère yo ilibra vraiment abrato na ye konisitela brato na brale ilibra ezaka basosiete oyo basalaka na baliko ye aza kosala kuna sikoyo soko bapaster toyoki baza kolicencie bato kuna ayekiteli le grand frère ngai bakolongola ngai te yoka mpona nini ngai naza fidele na kopesa bapremise na ngai meme badimi na ngai nzambe akobundela ngai tindeko frère oyebi mosala tindeko aza mosala alleluya donc bataleko batalewe bazala foi po ya des fois tokaseke foi ezaka na kristo bato mosusu mpe foi ezali okoza na kristo parfois oza na foi te bande kote ya kovivre par la foi mais yo oza na foi te oyo aza na foi oyo ayeki nzambe tala ayeke ata napesi salaire na ngai ya janvier nzambe wana azali alleluya akosala nga ntango aza kosala toza na mjini pasteur Simon abali koteya pesi séminaire sur le prémisse nga na ntango naza deja na soki bana soki saint mais pasteur Simon célibataire natali nzambe alimusangala tali apeti oyo ye aza na mpasi te aza na bana te mais sikoyo azo insiste ngai napesa salaire oyo nalesaka mwasi nalesaka bana apeti azokosala wana pasteur Simon oyo nayebisaki ye teke na bengaka ye peti me na se modele mais asokonsiste molimo santa convaincre nazwi salaire nyonso na pisi nazoyebisaki ke ale liboso namoni prime ebimi epuis mosala wana nga natika nanga mosala nakende nanga kenya kotanga na kenya théologie na kenya mais entreprise wana ekontinaki kofuta ndako na ngai pendant soki 2 ans milaka to milaka te nakende na lelwa nakonanga paster mais bazokote kofuta ndako na ngai tala nzambe oyo akosaka te nzambe asalaka makambo ya minene koleka amen moto asoloba mettez-moi de la sorte en élève metaye si lema oyebi metaye okomona makambo kosala eza na bato d'ailleurs nini toza boye gouvernement na libimi te nayebi te parfois nzambe akobise yo kuna ofala osuki yo batangi yo ntango akomona te te tala bato bazokafua te nakoki gouvernement na libimi te ce qui suffit makasi ezala n'est-ce pas bakasi ezala ozala frère na sere nzambe asala milaka sukulu motu moko boye apesi kombo na yo c'est impossible ozomona église ozomona possibilité ndakika apesi ekokonzi asalaka pa na solo ya bamene
d'une grande entreprise. Ce que vous avez fidèle à votre bouquet, ma bouquet c'est le terminé. Et comme ça, Fabien a sali pour me l'ingani tanga masolo boucle.